16 ans 17 ans ana téléphone koleka oyo koko futela ye Minerval ya année mobile parce que téléphone wana kaka maman to papa mutapesi ou soit azui yango na banzela mususu parce que faut yeba pe famille msupe ba na bango mwana derrière 16 ans so zi téléphone oyo le ka Minerval ya année mobile c'est kasi yango libanda voilà, il y a carrément ce que on libanda. Pourtant, on a une école aux autres temps, les parents ont une capacité, par exemple, il y a Footelo, Minerval, une école, moi que j'ai assez. Mais il y a un iPhone 13 Pro Max. Parce que l'ingolo banine. En tout cas. L'ingolo banine, c'est que ça là-bas, au ligne déjà, mi bali, bah, on peut ça comme bon, au son baba téléphone, peut et sous quoi influencer que ah, mon ninga ça là, boya, on appelle un dollar, baba, parents la biche à l'élo. Génération oyo ba pesa na bango susu o bana o boy na bo biso to zala ba parents to kola na bango nga na mungala mais maman ya biso azana o mutasonya fandi sa otando yebiso ba tambula na vie bona bo yo moto mususu o ke découvrir makam mususu kana ki yo moko ate place o bazala abwe ba fanda rabwe bazala par exemple là mobile bona bo o za meloro libande bona kilelo ero vraiment monde commun en odia Android koma ba nini ba iPhone ba nini mwana oya yotala de hasard biso na ba âge ba 12 ans 13 ans to saka na ba habiter saka na na ba liyo to oyebi mibali te olinga mibali ide wana PM exacte vidéo wana kutu ya kolinga mibali ezate ponga ngana 600 saka la msuna ba 17 ans oyana kutu na obanga na kutu mobali olingo na ndeni omimona na yo mona sa salte mena ero na kilelo ero 14 ans makolo propre makolo poussière bazala sute bakolo poussière eza sute bon olinga te be comment to komona mwana 16 ans dana papa. Salut chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne en direct Juka Télé News. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la binga zone de la presse congolaise, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Bayeba Kenda Sango. Bayeba Kenda Sango pour la lelo na yambeli binope mwasi munene oya Kenda Sango la star du moment. Ça migre amba mambilia. De moi la message na benge mingi bongo to ça na on a plateau na biso ya Juka Télé News to lobela ni to lobela phénomène mutakalisation oyo ezaki likambo so to baki mutaka ezaki eloko secret mais lelo ekomi eloko moko public eza sous monté eza seloko ya kobomba te ensemble na Samika amba to kolobela yango na bokipe na bosembo penda na molai ne ba minalingala to lobaka pour développer ce sujet wana mais avant la pesa invité na nga ya lelo mambili ya 2 mois maloba pesi mbote mingi na ye moko la patronne Judith Kalanga mwasi ya tika pembe na défaut balobi ya yeza ya côté la maman des anges adorables pourquoi pas toi notre papa d'Elvis El Sacero balobi sponsor munene ya Juka Télé News à toi notre papa Joseph Magloire wana kati allemande Joseph Magloire, Bambote Belé Bisika Ozali, futur député, notre futur député. Aïe, il y a bon bazwa wapi. Na pesi mbote suna yo moko gote soit dilema mobala mande fois pembe. Samira amba, bana Fabrice Manda zananga langage moko afongole langa déjà plateau à côté langai Samira amba ma copine chérie na eto balangage mona Fabrice Mande. Ok, voilà, Samika Amba, bonjour. Bonjour, Aurélie Vangou, la mbingazor de la presse, la maman des garçons, vraiment un grand merci. Les lots pensés les sous une émission Bayeba Kenda Sango, Oyamba sous Samira Amba, maman Bilia, autrement appelée la Cléopâtre de la presse. Babi Mikolo Pena s'est posé na monde na bino to beta mo pekara awa. Amen. Vraiment un grand merci Nanzambe wa 5-6 biso lisusu na mokola lelo po epa na ye hasard ezala raté. Bonjour à tous les abonnés de Juka Télévision, Juka News Télévision, non? Les abonnés. Juka Télé News. Juka Télé News Télévision. Ya maman ya biso Judith Kalanga.
moi c'est ya pembe atika pembe na défaut. Là je salue ingénieur Rodrigue Moulundu, vraiment ba conseil na yo ba remarque na yo yango ezo sala ke Samigra amba azo ko avancer. Là je salue Mike Panda, Mike Panda, monsieur élégant, mon ami de l'école, plus qu'un deux comme Mike Panda, Glody Boiro, aïe, international. Bambote nayo. Et voilà toute ma famille Bokolo, puisque Bokolo, docteur Dieu merci Bokolo, Nana Bokolo, Olga, Bilé pour maître Christian Bassan. Et Samigra Amba, pardon. Nous allons les banner, comprendre un ami chroniqueuse dans le plateau. À Bossan, qui est aussi l'émission de Nabana Banga. Samigra Amba, tout un nom du solo au phénomène mutakalisation. Tu es bien mutakala et zélo komoko ya Sony, disons, mutakala et zélo komoko ya secret, mutakala ou bien la nullité na français, zélo komoko ya kubo, mais lo komoko ya kubati là. Mais l'élo na ville province à Kinshasa partout le monde entier, mutakala est commis et lo komoko on dirait lo komoko ya zangatina, on dirait lo komoko ya public et lo komoko o ezaki ya kubo mais ça souci ya kubomba te. Si qu'on a phénomène on est commeikopanza na Samigra Amba étant que maman, étant que jeune fille, étant que chroniqueuse aussi, au Colombie vraiment merci pour la question. On a présenté ma condoléance nanga la famille ya presse nyon sotobungisi na Nadine Thiobo, donc la famille biologique naie, la famille artistique, famille presse en ligne, presse en ligne nyon so, donc mes sincères condoléances. Aurélie Fangu, on a moment na ngaka yeso zonga na ye oye c'est biso auto comme na temps de la fin bile boya suka auto comme au mona ko ba mutakaliser ba nini saki bilo mo boya soni que muto mona dignité na yo et ça normal te et ça yo moko bien na moi si na yo na mobile na yo auto comme au mona que comme nango et le moko ça anormal mais to comme au mona ngo comme nango normal eh ba mutakaliser boy ba mutakaliser boy. Et ça qui te côté quand on a comme mon aïe ça zonga n'est pas bilembo ya temps de la fin oye saloba qui yango to comme mona to comprendre te bana biso bazo ya lobby ça abatoté ya bango nini éducation le téléphone est qui pour la communication mais le téléphone est comme plus na buzoba mutu peut-être enfant d'aboué akangi photo moko ba partie intime atindeli peut-être Samigra Amba za moi sinae Samigra Amba dans son côté, j'ai pas vu ni wana atindeli sous camarade na msusu au fur et à mesure eloko wana et panzani. Si ko Samigra Amba likamba ndenge ezokendele, le moto ba yeso zonga. Pona makambo ndenge comme surtout likamba ko partager mtatindeli eloko ko partager. Phénomène ana pourquoi ezokoma na bampleur makasi. Et comme une ampleur makasi po na ko lo bandeni. Congolais plus minga lingane bilora butoba. So mon appelle moi pasteur Mobo, pasteur Denis les Saloba, on biso qui na yena logique na nzote ya PPDD to bongwana to sala boye au mon émission est à la matin. Mais so pasteur Denis les sayena ba pétage na ye keboye zongi bo mon a repeta baka. Pour te dire que quand on la lingane ka lo Mobo ezango la tina te azu apesango ampleur. Après ça on ampleur bana na biso génération oyo tozokende wapi na ko matande kwende to komi wapi vraiment to komi wapi to mona boyo mutakala ya kingani to na ba besoin yango te donc c'est ça en tout cas ni makambo ezokoma ni makambo ezokoma siko lobby étant que ba femme ba to ba maman de tout ça boye lobby to kopesa bana biso conseil nini makambo ndenge ezokoma lobby to kozala bato ya kopesa bana biso conseil to ko lobby na bana biso ni to ko laksa bango ne pour le maman par exemple pour na mwana ya moi exemple pour na mwana ya mobile siko biso déjà génération boli bisana na bien génération mo fouti parce que nyonso ya mabe et commis déjà la génération na biso auto bana mo na katando bingango anormal et commis normal siko saminga kama ngana lobby to kopesa ba garçon capable de conseil ni makambo ezo lekalikale to pesa bango conseil to kolobela bango nini na phénomène mutakalisation to komo mona siko na ba ekoti na domaine ekoti ko na domaine na bactère comédien ba musicien chrétien ba musicien profane tina ba pasteur to yeba te monde on to kende wapi na mamba bo Samigra Amba to kende yango wapi vraiment des balobaka l'internet conseil ils allaient rater par deux ils allaient rater donc toko lobaka que mutula mutaye baka ndenga komita musa ponga vraiment personnellement
ata kutu mobali yango opesanga combien oh samika amba sala moi vidéo boye na boye na rola sala te premièrement non na no chrétien liko nango na sala te pona yebi ke za partie intime na ngai ntoko mona nga mobali na nga tozana ye ona sa vidéo na tinda boye na boye biloko na to bando mona on peut msu mutu mo ba na mobali bien mwasi na poto abatindeli yango boye bango na bango bata mais ce que comme na kimta mabe na ala mobali na ngana mwasi na ngana mwasi na okanisela mobali mabe mwasi pa okanisela na okanisela mobali pa okanisela mwasi na mabe donc bolingo mo be azela so meki na publier bona bona to comme otambo na monde bo plus mutema mabe ça plus ko banga na ba relation amoureuse na to yoko osala ngo peke ozana mobile na yo musu mobile na singo ah mama selanga mo vidéo bona bo wana wala ba relation za distance moi yo bo sali ke ah mobile na nga na bolingo mais lobi après so bo bebani bo comprendre mbula ezo menacer lobi so bo boya ne komi na so publier yo zela so publier na pesa so na pesa ultimatum bo na bo exemple pesa nga mbongo boye comme le roi chantage mais bozaki na bolingo. Excusez-moi, on a bien, si j'ai vite compris, mon thème ma bé, ils ont régné le phénomène. Donc, ils ont basé dans mon thème ma bé, ils connaissent un, ils connaissent nuance, ils ont mon amakambo nuance, ils ont ça les mains. Vraiment. Surtout par relation, est-ce que ça m'est en ma relation sur les à distance, est-ce que c'est nécessaire que botina na ba vidéo mutakala? Pour moi, c'est pas nécessairement que botina na ba vidéo. Ce que za na bolingo ya mutu na yo conjointe na yo bien conjointe na yo plutôt ne balobaka yo mutu olobaka conjointe na yo vraiment ozalaka ke a mobile na ngai bona boy bona nganga pesi comme exemple na nga tinda na ngati o vidéo bona boy mutakala o bona boy so linga ngai atambule umeli ndenge ni to kutana kaka so esenga to kosala ngo kaka o na video ngamona na miyoka na okele excusez nga evo excusez ba vraiment ba abonné na biso na miyoka na okele na sika video na bandi kosala na ndi kosala bwe non sala ngo te mais to mona makambo ngo bato basali ki ekoma na ampleur makasi eza bandeko na biso bazala na mibali musika bandeko na biso bazala na basi musika bango nde baye penda na système wana basali yango lelo ekoma normal boye bango nde bakomi nango kasi yango na uti oloba koza en relation na yo mutu bien exemple aza na poto bien wapi place azali osalele na idée ya mutema malamu ke jo na ngai mobile na ngai ase ngai a distance tosala bolingo a distance mpo bolingo a distance ezalaka nango bomonana na bino pe te mais confiance moko boye obi te ya mobile na ngai ya misupa tinda bambongo banini na satisfaire ye nasalela ye video mobile mpo omona ye patini sikoyo tokomi kobanga vu que monde ekomi mabe ekomi mabe na sens nini tozomizalana na confiance te nga ntango naosala boye nasali yango par exemple na motema malamu na bolingo mais ntango mobali mosusu azwa akomi yango akomi osala yango bachantage nana mutakala na yo soki kutomeki nakotakalize yo nakopiblie yo surtout biso toya bafemme publique omona bazolukaka mo elo mwa mokie ebima na nzela na yo mpo ekoto buzoba lobi alors engangala papa na tenance bambote na yo die mundele ya bangangala bambote na Patrick Efai bambote na yo en tout cas vraiment ba relation à distance ya onde ezo poser toi sous na confiance te toi sous na confiance te Aurélie Vangu confiance eza te po to mona mokili ebebi okosa osala mobali na yo vraiment boye ah tena tindela na sabo mais oh yazala na mutema oyebi te voilà yango ba mitaka mutakala ezaki lomo ya soni ekomi obima yo na binzambe Yesu asaka azonga na ye ko tolembi omona okende boye ba mutakala pe monde se évoluer na mwana 10 ans mwana bana biso tokola ba moi mukende aza na Android akota déjà internet osala YouTube toyebaki Android epa bana toane kopesa bana Android parfois mosu mpona baklasse ekomi nango développé mais lelo ekomi so ye mwana aza na telefone omona mwana moke surtout baphénomène oyo ekomi baujana na biso tobengaka bapetite fille omona azwi telefone croyant ke parent ayebi ke mwana wana azwa telefone mpo asala barecherche mais nzoka mwana adéveloppe telefone koleka voir même baparent na idée oyo basombelaki ya kosala barecherche ozomona mwana abimisa babiloko moko boye en plus elo ezolekela nga samika ama ma copine chérie mwana 15 ans 16 ans aza na telefone oyo ekoki kofutela minerval ya ne mobimba est-ce que parent kaka moto asombela bana batelefone yango telefone yango kaka baparent basombeli ye to soit eza ndenge nini
Il y a pas d'homme sous bana pour monde se évoluer là. Là j'ai sali ma copine la chérie Ariana Solé moi Siambinga. Moi mi pende. Moi ça le colo pépélé. Ça le colo pépélé des gros bisous. Hein. Là je vois frère Diedo, papa Diedo, ma décision toujours. OK, ça m'éga amba. Parents ko ça monde se évoluer là. On mingi bana classe pe ba tank ça bana faut ça moi na zana moi Android à côté moi internet ça tali boyna boye. Au moni. Donc c'est ça. Question on nous parler là pardon question. Moi 17 ans, 15 ans, on a téléphone où il faut foutre la minerval il y a nem. Est-ce que téléphone on a écouté vraiment na maboko ya tata to maman na ye ou soit azu on a bandela mususu. Voilà moi na âge né. 16 ans, 17 ans, on a téléphone où il faut foutre la minerval il y a nem. Maintenant après l'école à bien té. Vraiment ouais. Autant à l'école là-bas épée. Bah école là-bas épée. Ah ouais. La téléphone le refouter minerval. Parents c'est que on pas mobile bien mobile ya PC téléphone. Pour on to lo ba ni so du téléphone et pas ba parents na te mi so pe au monde appel azu na téléphone et pas ba parents mais ba comme sous ces ala que moi no mona que influencer na baninga amona ka tenga phone za na la page phone somba iPhone 11 Pro phone somba iPhone 13 Pro Max influence baninga pe yotinda e akena nzela mombe alingi mibali po ase influencer amona ba moneka ke azana temps azana normal siko ba parents de faut ko éveiller biso ba maman na biso kala ngana mungala mais maman ya biso azana ba soni moko emsuma ka mususu yebi yangu ka libanda ana tante abando fandi so de to banda papa la bangala bala saka boye basala rabo Marie Jeanne mais j'ai amba je te salue maman Suzana Bambote non maman Louise Bokopolo merci vraiment beaucoup pour la carte. Internaute bolimbisa biso to changer place parce que la pluie m'énonce tout ça déjà madame la pluie a déclaré déjà face à la descente yango mona bomoni moi changement ya lieu voilà ma copine chérie to zongi la sujet na biso moto ande koloba moi na 16 ans 17 ans ana téléphone koleka oyo koko futela ye minerval ya année mobi parce que téléphone wana kaka maman to papa mutapesi ou soit azui yango na banzela mususu parce que faut yeba pe famille mususu pe bala na bango moi na derrière 16 ans so zi téléphone oyo eleka minerval ya année mobimba c'est quasiment libanda voilà ils carrément c'est quasiment libanda pourtant on nous école aux autres ba parents na yo ba na capacité par exemple ya footelo minerval na école moko za C mais yo za na iPhone 13 Pro Max parce que lingo lo banini en tout cas lingo ba que c'est que za na batu o lingi déjà mibali ba pesa ko mbongo o somba ba téléphone pe eza sous ko influencer que ah muninga za na boya on appelle ndalo ba parents na biso lelo génération oyo ba pesa na bango susu o bana o boy na bo biso to zala ba parents to kola na bango ngana mungala mais maman ya biso azana mutasonya fandi sa otando yeso batambula na fibo na bo yo moto mususu oke o découvrir makam susu kana ki yo moko ate place bazala abwe ba fanda rabwe bazala par exemple là mobali bona bo oza meloro libande bona kilelo ero vraiment monde commun nango de Android koma ba nini ba iPhone ba nini mwana oyo azotala de hasard biso na ba âge ba 12 ans 13 ans to saka na ba habiter saka na ba bali yoto oyebi mibali te olinga mibali ide wana PM exacte idée wana kutu ya kolinga mibali ezate ponga ngana 6 ans saka la msu na ba 17 ans oya kutu na obanga na kutu mobali olingo na ndeni omimona na yo mona sa salté mena ero na kilelo ero 14 ans makolo propre makolo poussière bazala souté bakolo poussière eza souté bon olinga te be comment to mona mwana 16 ans dana papa azana iPhone 11 so 13 Pro ndenge donc c'est ça. Samigra Amba la pluie nous fait défaut. En tout cas, développer ma place mais en tout cas, toi on a choisi balancer cette photo carte parce que t'as la carte, tu battes la caméra, tu battes la micro. Samigra Amba moi va dédicace parce que tu comme na souka na temps na émission na biso na yambaki kuna yambaki yo lelo. Vraiment to beta remix na po ma vraiment madame la pluie nda mélanger biso makasi moi to continuer to kende du sous exact. Vraiment mes salutations ba mbote na ngai na famille na ngai vraiment mobimba
na ingénieur Rodrigue Mulundu, l'ami personnel de Patrick Faye. Aïe, bambote na yo, ba encouragement na yo, moi, fanzi boy ate, mais moi transport, foot, transport, oya be émission, nzambalo la apambola lilanga yo, abexelanga yo, ya ebele lisusu. Bambote na nga Samigra Amba, naza pe da koti pe na monde chronique. Donc, soyez la bienvenue, ma comédienne chez mon papa, comédienne a changé casquette. Naza comédienne chez papa et Sobé, le roi du rire. Papa a payé sa rabana na enyo so chance. Ba kende toujours liboso, a pamboli déjà Samigra Amba, azo avancé, azo kende toujours. Bambote na nga batu onyo so na bosani Fanny Okita. Eh yo kuso na bosani yo mabe makasi. Fanny Okita, elle est riche, Daddy, Ado Diava, Motema ya batu ya Nana Bokolo, Diava, Maman na Oracle, Joyce, Eric Champagne, merci beaucoup à toi aussi Aurélie Vangou. La joie est partagée, la joie est partagée, ma chérie, la joie est partagée. Moi c'est Pembe. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Samigra Amba. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre belle émission présentée par les deux dames. Mbinga Zomi Balé Bakanga plateau de Samigra Amba et Aurélie Vangou. Oh, tout le bel phénomène mutakalisation. Bon, on a quand on le bamba parce que mboule est bêta. Donc, tout ça, on a acheté des photos kata. On a profité, on a fait simbote, on a baé mingi. Oh, bah, soutenir Aurélie Vangou, on a moussala. Oh, moi, on a moni Jerry Langa, mobala libandi. Jerry Langa, mobala libandi. Papa na Jemima. En tout cas, on a moni sous maître Hervé Kadi, esprit libre, auto tombé. La Kadi, on a bossa la janvier, wata mokonzi, Sarah Bolingo. Hein? Pardon. Polemu keni mwana suka Polemu banga na mwana. Chérie, Magali Mundingu, moi c'est à Pembe. Balobi aïe. Ya boye bazi wapi. Bino niyo so ebolinga Aurélie Vangou. Vraiment, Falon Mayamba, bambote na yo. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Bye.